c'est William, le nom de la presse, mon Ababo Tsoye. On aura toujours un liboso na bino pour na CP Sabino. Na Katia chaîne Oyo Kelly Joyce, tu viens maman Kelly depuis Londres. Je vous salue en passant avec toute ta famille et pourquoi pas Richard Linda, il y a des cas depuis Londres. Alors copine privée, t'as la femme de quelqu'un. Posa et Belé, famille Lima, pas famille Biango. Je vous en vraiment beaucoup. Concept Oyo, on appelle ça vraiment pour nous ressourcer. Bisognon surtout il y a un peu valeur. Il y a misala, il y a bande konabiso valeur, il y a misala, il y a chacun de nous Oyo azo sala. Il n'y a pas de saut métier, il y a des sauts du genre bateau Oyo, bafunga comme misala ya bateau, bateau Oyo, ba murmizara misala ya bateau. On appelle ça émission Oyo Combo. Il n'y a pas de saut métier. Misala ya zoba, ils ont raté. Article 15. Débrouillez-vous pour n'en pas débrouillez-vous pour moi et l'oko ya Olia. Là je dirais directement à mon réalisateur privé personnel Rachidi à Fongolanga pour nous jouer ndeko Oyo alosa musala ya maboko ndeko azoluka mpe eloko ya ko lia eloko ya ko mela eloko esunga ye pona kolata. Bonjour ndeko na ngai. Ok, on peut nous commenter ça pour abonner à Kelly Joyce pour partout dans le monde. Même quand on peut nous ceux qui ont on peut nous se présenter comme on a yo pour vendre wapi pe bisika autozali na commune. Pour ma caméra, ma chakwa. Ngai kombo na ngai ezali Shiko na bandi na Kimbancheke kimbe na cimetière. Nasanga musala na ngai oyo mpona kondikela awa tozali na nji quartier 5 de la caméra quartier 5 toza na ok tozali vraiment nini na commune ya nji ndenge ndeko kasi na koloba na quartier 5 oki a se présenter alobi komona ye Shiko azosala mosala oyo ya maboko mosala ya kosunga bandeko mpona kobongisa maboko kobongisa nini makolo ndeko kokoya mpe kotala kamera mosala oyo obandi yango na andeni mpe oza na age ta kamera mosala oyo nabandaki yango na 2018 nabandaki yango mpona kosunga libota nga mpe naza na 17 ans. Ok, na 17 ans oza na yango oza chez les parents to oza bandani baparents baza mpe envie to ndenge nini meke envie nde koexplike bandeko naza si baparents nanga baza envie bango mibali. Ok ndeko Shiko, est-ce que ozalaki un peu temps nini ya koleka na bande de l'école ndenge bana nyonso balekaka kotanga mpona komeka mpe nini koyeba kokoma koyeba nini koloba mwa nini noko po tobengi français ya noko ya français donc koyeba bongo ezali nde makoki nde moto ezamaki mpona banda kotanga nasilisa classe mais nini ozalaki mwa temps nini ya koleka mpe na bande de l'école na bandaki nakatana osuka na classe nasuka na deuxième CO. Ok osuka na deuxième CO sikoyo ntango nini kobandaki mosala na 2010 est-ce que baparents bazalaki vraiment content ya komona mwana bango ya kosala mosala oyo ya kotya verni? Bon baparents bazalaki te bazalaka na voyage ya mwana to namonaki na ndako moye ezalaki te mpona baleki te nasalaki mosala mpona kosunga baleki. Ok est-ce que na nzela to esika moko boye okotanaka mpe na bakamaradi oyo otanga na bango oyo mpe nini bozokola na bango est-ce que na mosala oyo osantaka nini soni moko te ozalaka à l'aise to ndenge bon mpona kokutana oyo totanga na bango mpo bamosusu basilisa nayoka soni makasi soki kutani na bango okaka soni soki okutani na bango. Ok sikoyo yo moko mpona yo osantaka à l'aise ndenge osalaka permis te ezalaka nga na kimia moto ezalaka na kimia te pourquoi olinga mpe na koma neti
abi na tanga na silisi nazwa mosala ya bien mpona sunga. Sikoyo badesavantage nini oyo nini bokutanaka nango na mosala oyo ya kotya bavernis na mosala nini ya kotya bandeko mpe ya basi nayebi te nini lisusu soki yo mpe otyaka mpe nini bacrayon nayebi te badesavantage nini oyo bariske nini oyo bokutanaka nango na kati ya mosala oyo? Tokutana na bariske ebele tokokutana bakuluna abotoli tokokutana mpe na bakuluna bazokisi yo tokokutana na bakuluna bazokisi yo bamosusu babotolaka longolo bilamba otikali bolungu wana nde bariske tokutana. Sikoyo okoki vraimen nini koloba nini mpona bandeko oyo bamurmisaka mosala ya bato ya maboko? Omona moto mosusu amoni ye lokola jeune boye, amoni ye lokola mwana boye osala mosala ya boye, akobanda nini koseka yo, abanda nini kosemonke na yo? Okoki nini koloba nini na baoyo nini basemokaka na bino na bandeko aoteka mai ndeko azotambwisa eloko? Okoki nini koloba nini mpona bandeko wana? Neti mpona bandeko wana biloko eza boye, bamosusu baza na bapara te, amona place ya lobikele eza te, yango wana kokosala lobika makamarade oyo atekaka bamai wana ye mpe alakisi ekote ya bandeko mpona bongo moya kosika koninga eza te po azangi na ye moto akofunga ye. Sikoyo tanke jeune conseil nini kopesa na bandeko oyo baosala mosala kikuluna, bandeko oyo bazokale batu, conseil nini kopesa bango tanke ndeko oyo ozodébrouiller okoba bango nini mpona bandeko mpe ntango bakota elema oyo baleka na koyeba koloba bango ni conseil clé fort, message moko fort okokoadresse na bandeko oyo baosala kikuluna baolekana kosengasenga place mpe ya kodébrouiller lokola bino? Conseil na kopesa bango eza boye, neti biso bamosusu ebandi koyeba misala oyo eza mpona baninga baninga na bango mosusu oyo basalaka na bango bayebi ya mosala. Donc soki okangami na ye yango wana mpe ya koyeba mosala yo moto osala kuna eza nde kozoba olekisa nde nta na yo ya pamba mpona kokakamo eloko na yo. Wana nde ezali conseil na kopesa bango batika bilokuna baluka mosala mpo bayeba na kosunga bango mpona kosunga na elota na yo. Soki lelo lokola par exemple mosusu oyo amonani ya motema malamu alobi ke non chiko na ndimi ya kozongisa na kelasi ya kola charge na yo ozonga classe parce que oza nanu na age nyonso soki na deuxième secondaire eza déjà classe moko boye oza nanu soki moke elobi ke emonani ozonga classe okozonga okoloba soki moto amonani azongisa o classe okoloba nini oza d'accord kozonga classe? Na biso soki moto amonani ayebisaki nazonga classe nakondima kozonga po atangisa ngai na bajama mayele mosusu po esunga ngai oyo soki atangisi ngai na 6 classe na ngai nazwi mosala wana nde nakoremercie ye nakopesa ye merci po ebele koma tozala na bango bamosusu batangi me ngai adimi atangisa ngai wana nakopesa ye merci. Abonné à Kelly Joss, naïbi que vous n'avez pas vraiment des cochons pour les galoper. Il n'y a pas de saut métier, il y a des sauts du genre. Ce que moi, moi, quelque chose, il faut qu'on félicite. La place Aïba, la place à Kaleba, ça là bas n'importe quoi. Mais il y a quelque chose, dans verni, sosi ya koteka mapa eza ya félicité. Bino bato koza nini na mikili ya poto oza partout dans le monde, bino mutu koza ya mpe na moyen bato nini ya kosunga eza bango, bato nini ya kosunga ntango kosungi alobi merci alobi nzambe ekanisa ye nzambe alola ozanga te vraiment nini okanisa yo. Ndeko Chiko otala caméra
émission Oyo, il n'y a pas de son métier, mais chaîne Oyo, mais partout dans le monde. Mais on sera vraiment, on peut un message pour s'adresser à Okonjamboka, pour s'adresser à Apanabiso, notre président Fachi, puis on s'adresser à la maman Denise, la fondation de Mobimba, Denise, Yankero, puis la maman Olive, pour s'adresser à Yé. Na motema pas malamu passe à moi quelque chose on a bino bandeko oyo do ça ni musala ya maboko ota vraiment kamera bon eloko ngana luba eza boye ko na président na biso yende ne tunda mutakamba mboka na biso yende mutakuyi koyokela biso mawa pona kosunga biso ba oyo bazangi oyo bakosunga webele aba bazotelenga be bazokoma bakuluna uzanga tata na mama ata gauche droite mususu. C'est votre humble serviteur je sais William les minutes de la presse c'est moi na babotsuaye alors toujours un niveau na bino pona ko sepelisa bino quant à moi je sais William na baboni nyonso je vous dis bye bye.